Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment kaka ndenge touti koloba bandeko ba bolingo. Tokosenga vraiment na bato ya ambassade ya RDC na Berlin. Bon mekana nous ko arranger situation oyo po ete. Modèle oyo bato ndenge bazali ko bengela ezali malamu mingi te. Po ete tolinga te bato mosusu toyebi na bango na ndenge tobengaka bakuluna ya poto oyo bato bamesana kosala bamobulu pamba balinga koya koprofite na ndenge ya kolekela na likambo oyo. Mpe ekoki kozala ete ekoki kozala mpe bato mosusu basalisa na bango mpe bademande ya bapasseport te, mais lokola bato oyo basalaki bademande baza koyoka kaka na masolo bango balingi koprofite na nsima wana mpona kolinga tambola mwa likambo yango po ete mobulu ebima. Yango tozali koyebisa na bakonzi ya Congo bomeka nanu kosala quelque chose po ete tomoni ete on dirait responsable son excellence Mama Shakembo on dirait ye toyebi te soki bopesaki ye poste wana ezali kaka ete po ntango mosusu azala na biro na ye invisible amonanaka te makambo ezali koleka oyo ezali bato bazali kolinga koprepare contre ambassade ye azali koyeba eloko te. À chaque fois tozali kopase message ya bakongolais oyo bazali koloba ndenge bato bazali kolinga bakende po ete basala mobulu tozali komona azali koreagir te a yango yo tosengi ete na bakonzi ya Congo bino bomeka kozwa décision po ete soki bato wana lelo mobulu ebimi boyoki mobulu moko ebimi ntango mosusu na ambassade ya Congo kuna na Berlin. En tout cas, tokoyebisa na bino ete tozali koloba yango te po ete bato mingi balobaka ntango tolobaka nde mpona kopesa avantage na bato ya pouvoir, mais tozali koloba yango sikoyo etanke ndenge tozwi parti pris ya bakongolais oyo bazali komona mpasi mpona makambo ya bapasseport na bango. Tozali koloba yango ete na moment oyo il faut bakonzi ya Congo bosala nyonso bon régler situation oyo soki mpe bato ya ambassade balieki bambongo ya bato ou bien baitilizaki yango baza kokonga kozongisa te. Tosengi na monsieur le ministre Tambwe Mwamba kuna na affaires étrangères bokoki mpe kosala bosalisi bapasseport ya bato nyonso tu badossier na bango ekangami na Congo kuna botindeli bango awa po ete bato wana nyonso basi bafuta après na ndenge ya punition mokomi kokata basalaire ya bafonctionnaire ya ambassade na ndenge ete baitilizaki bambongo ya bato. C'est facile eza na babiloko mosusu po lukaka ndenge ya kongomela yango moto avant ezala teke lobilobi baambassade na mobulu ebimi awa balima bakomi koyoka ete bakendeki komenase ambassade ya Congo po tala boye ezali soni mingi. Tango mosusu respect oyo ambassadeur na biso to ambassadrice na biso azali na yango en Allemagne lobi okomona ete bato bake basali mobulu tango bato baza kotuna problème nini ba passeport osalaki bademande une année ata bamakambo wana mpe soki bamindele bango moko bayoki bakoloba non c'est pas normal passeport ekende kosala une année mpona kosala demande omoni wana nyonso tu ezali babiloko moko ezali kokwesa lokumu ya mboka. Yango tolobi bakonzi bazali na Congo babeta loboko likolo ya mesa po modele tomoni makambo ndenge ezali kokendele on dirait na bakuluna ya poto bato balukelaka makambo ya raison bandakala balingi baprofite na likambo oyo lokola bakendeki na makambo ya miziki ya Werason baboyikote yango bakepe na oyo afali sikoyo baza koluka eloko nini oyo susu bango babolekela po ete bakende kosala lisusu likambo mpona bakonzi ya Congo. Sikoyo tozali koyebisa bino bolinga te bato bakomi koloba ete tokokende komarche liboso ya ambassade bato mosusu baya koprofite po ete bakota na kati na likambo wana bokeba monguna akomi koluka esika nini likambo ezali contre gouvernement ya Congo contre bakonzi ya Congo po ete baya kolamusa mwa likambo moko boye po ete bafinga nde bakonzi ya mboka na banzi oyo tozalaki na yango na mokolo ya lelo bandeko bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino basango na bino na banzi ete bandeko bomoni message na bino tolekisi yango na intégralité nyonso
tolobi teke na ndenge te obi ntango mosusu bokokanisa ete tobombi tolobi malamu mpe topase message na bino na banzi ete ntango topesaka bamessage na bino ntango tolekisaka message tozwaka parti pris ni ya ambassade ni ya biso ni ya bakonzi ya Congo tolobaka ete bino nde bosala bademande na bino bato ya ambassade nde basali bino mabe tolobaka yango malamu alors bozali koyoka ndenge tozali kopesa bamessage bozalaka mpe na kati na conscience ya malamu po ete bamosusu ntango babengaka balobaka ntango bobe bolekisaki message yango bobosanaki koloba boye bobosanaki koloba boye na banzi ete oyo biso tozali koloba na banzi il faut quand même accepter yango parce que topesi message ekokwea na matoi ya bakonzi ya Congo mpe ekoleka na matoi ya bato nyonso mpe tosengi na mama ambassadrice son excellence Shakembo mekana nous kopesa mwa message moko mpona kokitisa bakongole oyo basalaki demande ya bapasseport kuna na ambassade depuis année passée elingi ekóma na mbula mobimba meka koloba mwa liloba okitisa bango motema ezali mosala na yo ezali mosala na yo ezali teke yo ye ovandi nao na biro makambo eza koleka na libanda oza koyeba te lobilobi okozala kaka na biro boye omoni bakongole batondi liboso ya ambassade ozali koyeba te apres ekomami na bajournaux ntango yango yo tozali koloba bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino basango oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodekozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na banzi ete mbala ya nsima biso boto jumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmine.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te